na betele vraiment maboko na pesema ebele ya balongonya internet bêtise ya trop Charlie Prince premièrement na kamwe kutunda komi muta ba bêtise oyo parce que biso na internet ndeto na internet we na YouTube tous les chroniqueuses na chroniqueuses ba finga biso ba chroniqueuses ba to niveau te biso ma to base classe. Vous comprenez? Si on a comme il y a une classe logo là ba Charlie Prince. Au côté de internet, tu es no Luka Nini. Charlie Prince a filmé et pas ba fali. Place il fallait avant dans la cité du fleuve. On est ba bon vanté cité du fleuve. Ba tu ba kangi si Charlie Prince eza falite. Attends na ba mandat d'arine ensemble na cité du fleuve. Fifi siwa na murelo ba wele lezani mobali pe mobali yango maniki de Jonabi azakuluna siwa journaliste ati mobali nani fifi siwa nana na mura ba wele azakuluna mobali azakuluna fallait mninga na bango te muto aleki na nyonso vana na cité du fleuve. Oh Charlie Prince tia ko fa même so ko louer studio na cité du fleuve te boulé siko. Mais au provoquer. Voilà, merci Nabatunyo Sobolinga Kolanda émission ya Myriam Makamba Aigle Jaune Kandé Zalaka. Donc premièrement vous s'abonner dans la Idéologie TV avec notre formateur Papouche hein David Ewe Betalaka David Ewe Mobile Mwindo hein. Donc merci Nabatunyo Sobolinga Myriam Makamba Aigle Jaune Ngapena linga bino tellement trop. Merci Nabatunyo Sobazo soutenir chaîne Abiso pour état la mekende liboso vraiment merci Nabino Nyonso. Merci Naba abonner na biso sur Idéologie TV. Merci na batunyo so ba sponsorisanga lokwa ba Papouche Mosé les petits Soza Albert les millionnaires na bosanioté donc bozalana pona Myriam Makamba ekosala bien bela ballon d'or donc Paris déjà ba félicitations belé place Soza Soleil Kalombo donc mami de moi na linga ka ya trop ya ebele donc beto kia la yoa na bosanioté mon vieux donc izalana na Myriam Makamba Blaise Maimon a porté monnaie magique gaz ngang lumière à Vindok. Voilà lo nazanga mon côté je suis là avec ma concert Mama Soso to betaka masolo ya actualité zo lekana internet donc na linga ming kozala na et donc so bo mona nazana Mama Soso donc c'est que makambo za vraiment ya kobeba donc naza vraiment na Mama Soso na bi ke émission o esala batunanga nyonso bien et c'est pour ça j'ai tout jibakilo ya Luanda avec ma patronne hein Rolls ndimbo mon tema ya papa Mboshi donc lui passe na États-Unis na bosanioté donc zala na biso et kende bien. Bonsoir maman. Bonsoir à tout le monde. Bafan nanga va tout bolinga Maman Soso vraiment. Vous abonnez premièrement sur notre chaîne YouTube Idéologie TV de David Ewembe, papa formateur. Voilà, c'est un peu là. Na bosani tewana ici quoi propre toza na restaurant ya kitoko makasi chez Miala donc voilà. Azaka na restaurant Azana na salon de beleza autobenga salon de coiffure belisusu mia la beleza en Angola et si ko bomoni Maman Soso beni ma chignon et sali ma Barbara et moi fasal wana vome bimi bambote nanga trop Mariam limbisanga mana pesa bato balinga Maman Soso mbote poto bandana repanza esu lisangu comme il faut na moni wana Kofingi ya vula en direct des États-Unis Montréal et puis ya Daningi ya vula solo la petite na we salanga mo bange na bien mo bange na costo donc le lot e ka to me un peu la décrise nimi alingaka bongo makasi voilà. Voilà Maman Soso Cynthia Bofonge. Donc na linga un peu to mekako panzalisa on a moi lisolo actualité zo le kana monde ya internet comment on a Charlie Prince ndenge nani de King akangisi de King Aigle akangisi d'après yo et ça l'on dit. D'après nga dans la Betelina nous fallait pour pavement bravo. Baba qui cette fois-ci l'opposition va s'échanger à ça. Beteli fallait. Na betele vraiment maboko na pesema ebele à balongonya internet bêtise ya trop. Charlie Prince premièrement na kamwe kutunda komi muta ba bêtise oyo parce que biso na internet ndeto na internet we na YouTube tous les chroniqueuses na chroniqueuses ba finga biso ba chroniqueuses ba to niveau te biso mato à base classe. Vous comprenez? Si on a kamwe ba il y a ba classe logo la ba Charlie Prince. Au côté de internet, tu es Nini. À part wana, voilà, Charlie Prince, hein, to solo là.
Fally Ipupa akipa via Charlie Prince bato ba Olanda biso Fally avine otoloba nangola akada peso na vida dela donc akipa ka batute yango activa na okakipa ka .com boule mona mutu mo activer ne kakipa kana kwene me yo longwe na ndaku na yo maya to solo longwe no kana ndaku no oye no katina ve na biso oye ko filmer place Cynthia vandaka po eportele yo nini Charline akenda ki ko filmer sika Fally avandaka aketi ko filmer ndaku ya Fally kuna na Cité du Fleuve. Cité du Fleuve elle au quoi ba quartier au té biso to zaratolo ba quartier ba banlieue otorona vana na matonge oyo filmer matonge muto olandelo azate burumeza matonge olandelo te chef du quartier olandelo te sikoyo kana donc olongwe musika place ovandaka ok tina maison du Fleuve oyebi maison du Fleuve place eza et cité moi sika batonga eza bien sécurisé pe Fally te mutakangisi toi ba ko prononcer bien parce que abandi o cracher sur Fally les lote est-ce que ebi a fingi toi lobi trop mutu mo ka fallait qui pas batute atanga sona bi tout monde va chroniquer zebele ba chronique foati ba yabe ba finga Fally fingo mutu mo va répondre a yote na suka yemoka koma velimbi sangai Tina da senga nani Fally pa au Karine Mokonza senga Fally pardon il a posté kaka photo ya Fally na page na mais loba pardon ngana to so la raté eza photo na nga yoko ki o posta ngote to kana rando na yo na sala eloko te na vie o banda ko finga nga depo banda carrière na yo o finga nga pede mabe o zongisa boy o bimisela nga na baba kombo o lembate o comprendre après sous photo na ngo poster soit aux une zembo na ngamo na yembi soit écrit na ngamo na loba ko mo landisa ngo chaka to solate et alobi ke Karine Mokonza loba ke maman na yende apekisa irando tellement que izela masoso tellement que yepe a comme chanteuse ya monique aboya ki na irando par rapport ya bato ya kutel bosona. Le problème c'est quoi na monde chronique rando goute raté que musique na musique rando na 12 beta marawana sans esprit il faut qu'on na makambu wana o comprendre siko baloba na Bible baloba les sali est individuel tant Karine Mokonza zala ko finga Fally so banga bakanga mokonzi baninga bakanga mama bango est-ce que ebi Karine azako sana RTGA tant balongola ka pas finga Fally est-ce que balongola mama bango est-ce que mama bango ta finga Fally maman là les sali est individuel oh yo sala ka yango yo futa oh mona mama bango te muta opekisa e lelo continue ka ko fingati a continuer à kakati jour musuto la mukaka ona tika randa sengi batu nyoso ba pardon mais tout mona kana ala muke banjo finga Jean-Marie Lukulasi Charlie Prince a ko filmé et pas ba Fally place il fallait avant dans la Cité du Fleuve wana ba bon vanté Cité du Fleuve batu bakangi si Charlie Prince eza Fally te atala na ba mandat d'arrêt ensemble na Cité du Fleuve et ça cité ya mutu. Oh mona, Cité du Fleuve nde bakangi si Charlie Prince. Comment c'est fait aux étrangers? Parce que na miti na ba traité étranger pour vendre na banda wana te, na avenue wana te, na quartier wana te, na commune wana te. Mais yo ye oye ko filmer na nche ko za criminel. Oboma rabato. O mona loko kangi si. Eza Fally te. Baka Cité du Fleuve mutu bakangi si. Nere roi sali na minito Charlie Prince ensemble na Cité du Fleuve. Oh mona, fallait salir Charlie Prince et l'okota, kapamba dans les néants. Betizo, kuna li susu oh, ba marambezo bima, mura na nani obowele la na tu, oebi tu na fifisu ya tu na ba wele. Mubali on va pas faire rigolate. Parce que là moi comme ça on va chroniquer stoyo qui ça mokili sonio et le ba mani qui déjonne ça vraiment. Oh comprends to solo là. Et ça nini? Ngana chroniqueuse na yo luka leader loko amiala o mona na kuti na ba petit na e olela lingata leader mais na kebela ba petit nete mais na ko luka bata sécurité na e o gangi ki ngana grande dame na Facebook o kombege yo la patrona do fifisiwa na murelo ba welelezani mobali pe mobali yango maniki de John abi azakuluna siwa
journaliste à TV mobali nani fifi si wana na namura ba oele la za kuluna mobali aza kuluna ma c'est makambo eza vraiment grave voilà to meka donc merci de mon côté pe na moi case oyo na linga pe na tunwa na comprendre il y a des fois ba fille internet au monique afimo ka classe la taka bien donc atanga ma penza kombo ko leka kutu biso ba o mais au monique na mobile mo azanga tina mobile mo bondire ndetité donc na comprendre te zala nini sikoyo à l'époque marambo bazako lobela mingi Karine Mokonzi atanga te yango na linga ba maître pas tout mon la mingi ba côté là qu'est-ce que fifi siwa avec beaucoup de gens oh yo les canaba on attend na ba fruit d'ici ayebi dictionnaire de A à Z dictionnaire taka mutaka na mutu mais kwiti patika te est-ce qu'on a kama bata mayela on bata on a pas tout dit là ya langba kuta perdre so il s'agit ba chai ba misapi balinga ba chai so ba biso ba oyo te voilà donc yonga lo bakelo mo brin internet awa bat ba ko bebis internet mingi ya ba fi ya TV po ya za journaliste à TV tika biso na ki base classe na biso biso mo to e ba ko gérer ki base classe na biso to e binde to memela base classe na biso ya internet ya YouTube siko yo muta TV oye na base classe oye l'équipe base classe na benga ngonini o memeli biso na YouTube siko poto respecter o muta TV toto betelo maboko toni po mura ane chroniqueuse ya YouTube asa la bêtise to te to accepta e bongo biso to bongo na YouTube siko yo muto a TV oyo provoquer muta YouTube o look asa charger na so pardon question na non répondre on te na lobby boy ba jeune fille à internet pour moni pa na vie moko boy ndeti ba papote lokwa ba moser les petits ba so albert donc ça un peu difficile ça moi passe donc ça difficile pourquoi et ça difficile par rapport à ba bêtise to sala na YouTube bat ba baby sur internet vas-y belé ndeti bano ba glo la ba baby sur internet vina bota ma ti mobile là c'est pardon mobile a boté moi na wa kufaki o mona ga te tendresse sala en émission papa mo nganga ya kitabu ala oui mobile nae o alongolise o akose ke sariana zaki na zemini mobile ne nganga o mona on te pas tendresse voilà donc mobile ne wana tasko fille ya bongo o lo préférer ta garçon moi swag ya propre par rapport à âge mais au préférer no nganga moro boy atikala pe ko peso likambu na vite po depa longwe Congo akeso pe mboka nini ata catch asa na ngote ni vélo po pa banga tap kan ni vendre finga bato na zani vélo eza te pousswete ni moto aza koko ya nani ya Lumumba alobaza koko biloba loba wana biloba loba koko Lumumba koko kende poto nzela kata te okomi na katakata koko Lumumba so akena ambassade lelo eka nani koko Lumumba baza ba bien na bango eza privilège pour Lumumba kufa pona ekolo to e barati akufa pona ekolo Congo ba koko batikela siko yo koko na e atoza koko lolo na e ba kombo na bino eza kuna oleka vert siko yebisa ngai donc ça comment on a fille internet a peut-être na mobile mon mibali misuba comment obanga biso mibala ba tonton abanga mona makambo to loba vérité un jour soit sali mabe moro boye o ya pe na internet to lobeli makambo wana or que biso kutu loin de là o eza privé za ka privé yango siko bon pe balinga biso pe to sa to ke kana bêtise wana ba chaîne tonton ba chaîne premier voilà maman Soso siko un procès a fallu pour pana prince o mona ete prince atike mutu kana nzela baleki ne bande konyo bazalene ba lobelo bena ba micro na minute je crois ou bien lundi ou bien mardi prince ensemble parce qu'on a fallu pour pate mutakangisi mais ba lobi ke fali mokonda kende ko salela e ke chande biso to ba kende fongoler procès mutakangisi est cité du fleuve ende tovanda na quartier ya Z ou ya président na biso a et c'est interdit mutaya na téléphone a filma venu wana aucune prison sko ezala Z ou te muta okangisa yo cité wana mutu ba okangisa yo Charlie Press ensemble na cité du fleuve ayo zo ba image et c'est interdit yo sa nango ni projet ne botourner no projet ne zaleni olongwe no tourner kasi te olongwe no kana ndaku na yo mwasi no na bana otiki ba na ndaku
oyenoka ko filmer pe falite mutaye ki okanga donc babenga ni na kongo to benga dini ki babenga bon bane bat bayo kanga Charlie Prince ezate ki o du par la police te bayo kange en tenue civile o comprendre ba bureau de mutu bayo kanga eleki na lobaki yanguti bureau de baye amoni fi mo baye na tenue civile akoti yekuta otuna bayebi ande ni mususu akoti o mona bureau de falite mutaye ki o fale akumba mutu galiboso wana le king basangise na ba bêtise te ce Charlie Prince ko place il faut comprendre place nino akocha likolo parce qu'il fallait dans moninga na été depuis donc tia kufa tina 8e génération muto alekio na nyoso olukaka otusha datu babi beza nga makasi siko eloko asali o après avoir tant bima 600 ya kasi du solo to bandobe tango ti 2021 et si les silit siko aswini na perdre yete et sopi pas linga landa ka ba blog glorio langa sala papa pervers ya sko ba landa base eza Charlie Prince so za posa base zwa mwana mo botombola liboko moko bwake na se okwesi mwana bukane mama na base ya yo moko muto kangiso azate ke na place ki na ko provoquer na ba foya batu fallait muninga na bango te muto aleki na nyoso vana na cité du fleuve oh Charlie Prince tia ko fa même so ko louer studio na cité du fleuve te boule siko mais o provoquer o mona siko lelo asuki we bana bakangisi o moni siko ya kasa ki fali batu na bango ba otambwisa komba fali batu atila pia fali te ensemble na cité du fleuve bureau de obayaki na est-ce que bayaki na komba fali mandat d'arrêt natala kuna falite cité du fleuve ensemble na cité du fleuve cité du fleuve na tika lo mona mutu angote amona ka ba avocat ba représentant ba ya cité du fleuve ba témoin ba obima cité du fleuve fali moi azala m'amener wana falo boule mamba bien a boule que 2020 da beta ki nini ba to ba sepela ki cette fois-ci fona sala nini o monde ba conception ai parce que Charlie Prince tayo eloko boule moi mobile mukolo bongo tonda ba poili partout te loko boule na ke filmer ndaka muninga pour ça na voilà donc là et ça lui plaisir na Kofing ya vous là en direct des États-Unis ya daningi ya vous là aussi Cynthia Bofonge nene ça ki o makambo ezali voilà donc voilà Cynthia Bofonge siko nini ko loba d'après makambo nyoso comme un conseil pas nani Charlie Prince conseil on a coqué copé ça Charlie Prince et ça que Charlie Prince aux an papa mon colo papa d'une foyer d'une société dont le bâton des jours osa moi si maman banana balé kino donc osa papa d'une société yandaku pour ça osa tena michwa chiki libula munene nandaku mbala sigma luka base na nenga bien Charlie Prince ko tika la pena borsa kana ndaku no sali snap mama na base mutokangiso azate tika ba via batu boule vina yo et ça leur grand tonton ya mande fa pembe koto che barbe mususu koto che couleur mususu sopo chona nde kabila chara et salope ka grand tonton lisusu e o créer kinga katino na lenga pale e ko salo mama na base o mona donc nini ko lo ba pona nani Aigle ça toujours le king takani au single moi Charlie Prince moi pardon dingue zala kaka pour comment les gens le confrère non le problème c'est quoi les saliettes individuelles le loko na répéter yo bukina moto orolo na penani yo belisi makala moto yo moko ya bakoni yo moko mutapeso alimete azate mutapeso pétrole azate ngana yo bomela yo mabe yo moko mukolo lokwa Charlie Prince toto sala ba mamnele oyambinga boto soyati na yebi ke nini ona kokiolo bana ona kokiolo bate lobby elanga conséquence mabeti o mona siko sona lobi ndeti mamba buzoba conséquence mabeye na pelisi moto afina nganga mokote siko ba pesanga sous conseil Charlie Prince a le cas de 25 ans boule 25 ans le kango de kala ba trinquel ke ba karinkel ke siko ngamwa mukie boye na pese papa mukolo o yekuta kokote yanga msusu mama susu tika santabu lata bilamba
nga suna pese conseil au monte ke na bi moi muke pa beta mbunda bakolo pe babina toka terme na mike baze belé na Congo ndeti ba mura ba Grace Tembo ba nene ya kelokelo makambo nene ya telemela ngodo combien de fois o mona nene ya bimaka songi nene ya kelokelo abima songi siko c'est-à-dire bana mike okutu baza pene o place ya sa ayokela bango te bonga mutu naza soki ya 1000 km so 1 million de kilomètres ayokelanga na eroto kwanza na otindele po ayokelanga et moi conseil kakele kape mo conseil ezaka kipaka vina yo mi pesa mana vina o foya bana no sio tutasko lelo ke na kumba bana batikali ba otu na papa za wapi mémoire ni no tena kata bana wana siko so zaki bano bakola na be Europe chance ku tena ngo bana ya Congo o mona na ngoti ba koseka na mikata mwamba papa oya siko ya poto engeza ndeni mama non je vais papa oui papa et comme il dérangement n'a parlé donc ezaki lo mo abongisa atika ba via batu oza journaliste landela information ya ba musicien mais ko kota na ba vie privée na bango te vie privée mutu bakota mobimba te o tumola libulu mobwe o ya yote voilà merci na batunyo so balingaka émission na biso donc idéologie TV tozaka wana na ba actualité donc balobi actualité zola ka na ngambo na biso ndenge ezala kaka merci na batunyo so balinga Myriam Makamba Aigle Jaune donc na zawana vraiment na bino ndenge ezala kaka donc merci na ba oyanga notre formateur David Ewembe. Donc David Ewembe ngana osengo mbonga ndakuté mais il faut préparer car bientôt c'est mon anniversaire. Préparer car ba cadeau ya bien yebisa Rolls Ndimbu ma patronne notre patronne hein Rolls Ndimbu préparer car ba blora bien pour na ba no et ça la bien hein na mobile nous vraiment ba bi photo to landaka exemple ya couple wana Rolls Ndimbu na mboshili pasa takande ba vanda donc bino kalate to sala bino anniversaire il y a mariage na bino ndenga idéologie Tivina, Cynthia Bofonge, Marlène, donc tous vraiment donc David Ewembe topé Sabino Makambo, donc Papo Chimouze les petits alana pour Nabiso, donc tous vraiment donc toke kande zalaka. Cynthia Bofonge moi lilo basuka moi conseil bambote na ba fanatique no balingaka. Voilà ce que je peux employer, c'est quoi? Bon, s'abonner massivement, que cette fois-ci je vais bosser, dire des kawana pour na membre. Voilà. Bah, fan nangai, les tendances courageux, bon bosser, dire, cette fois-ci, bossa la marche, et tous les tendances courageux à Congo, donc, bah, organiser marche de santé pour na maman, sonenga idéologie TV. Donc, maramane ko inda, va vivre en son tamba na bikini, bien pour le bakanga lisita. Donc, ya bongo ezalate, kofinga vula, soutenir Kabango, voilà, donc ça fait c'est là. Beau s'abonner, na lele libinoa, non la maman Kofi, beau s'abonner, maman ni beau s'abonner, matanga la Angola to lele pas tout du loup, beau s'abonner, maman ni salive po nini ya olomide, ah nzambe maman nyakei, maman salive po nini Angola to lela yo maman ni otiki viera mbonana ninzambe didiston kala ma bikini ba photo dosé dans Instagram maman nyaki donc voilà on a de ma part na leli maman ni koko na biso moko donc voilà merci donc ma so lembi sanga na peut-être na robenga ma so Cynthia Bofonge donc na peut-être na bengena merci na batunyo so balinga Myriam Makamba Aigle Jaune na zawana ka pona pesa bino ba news donc babi actualité et là epananga merci na batunyo so balinga kolanda émission na biso bo s'abonner massivement na idéologie TV vitesse kande moko notre papouche hein alobaka notre formateur David Ewembe mobile à mwindo merci à mon papouche Mouzé les petits na lelo tellement trop merci à mon papouche Mouzé les petits bambote belesi kozali na pesi su bambote nanga donc na batunyo so balinganga j'ai tout jibakila Luanda ma grande sœur chérie na lelo tellement trop hein betu kiala yowan mobile à bébé c'est moi ça pembe couple mo bien le quoi Rolls Ndimuna papa na biso donc dans les labino tellement trop donc bozala wana pour na idéologie TV et ça la bien donc merci na batunyo so balinganga pe na linga bino trop tokutani à la prochaine.